innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine, peu bonne rentrée scolaire. Na bana peu babot union sur la kolanda journal, peu pour na peuple na lomba on to fongoli. Parce qu'on a sur la route samedi de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Salaki week-end et l'équipe lancement il y a première production, il y a bakaro pe ba faïence made in Congo, nyonso et les kaki na zone économique pilote, il y a Maluku héritier mapinemi azaki kuna na compte info lingala. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à week-end de l'équipe dans le lancement de la première production, il y a des carreaux et des faïences, mais d'une Congo pour l'approvisionnement. Pour l'approvisionnement, il y a ville, il y a Kinshasa, Penzinga na yango, cérémonie et les kaki na zone économique spéciale pilote ya Maluku et Paiwapi, entreprise chinoise, Saphir, céramique, bango, bazali bongo, spécialisée na kosala ba carreau pe ba faïence, yango et zali bongo installé kuna au total 6000 emplois mobimba et zali créé et paye entreprise ya production oyo na capital et investissement, il y a plus de 100 millions de dollars américains. Pendenge directeur général et agence des zones économiques spéciales à Lobaki, Namalobanaye. Objectif ezali pour le gouvernement à travers la zone économique spéciale. Baïba pour réduire facture, il y a importation, peut promouvoir production locale, peut création, il y a emploi. Ezali peut souhaiter, il y a co-exporter production supplémentaire, peut réduire drastiquement la flux et importation. Oyo ezali ko peser na balance commerciale, il y a République démocratique du Congo. Ces jours oyo ezali ko mériter, ezala célébrer le 30 juin Soki Lumumba pe Kasavubu ba menaki combat pour na indépendance politique pe lelo combat ya Félix Tshisekedi ezali kokoti sa RDC na indépendance économique ndenge Julien Paluku Kaonga ministre ya industrie atalisaki monde ba ko retenir que sous Félix Tshisekedi mboka na biso a connaîtra ki indépendance industrielle ndenge abakisi valeur symbolique ya cérémonie oyo ya inauguration ezali bongo makasi ezali ko marquer tournant moko historique pour na diversification ya économie ya RDC na
superficie totale, il y a 880 hectares, zone économique spéciale au Yamaluko, et ils allaient se développer dans 244 hectares pour la première partie du projet. Et ils allaient compter 6 entreprises agréées pour la production. Et ils allaient bongo, société Saphir, céramique et longo la production de carreaux et de faïence, Varon, Beverage, RDC, SRL, Oyo éco-fabriqué de boissons gazeuses, Pepsi, Ebenezer, International, Sarl, TK Timber, Safi, Sopako, Sarl, Oyo éco-s'occuper na transformation, il y a mafuta, huile de palme, Oyo ezali raffiné pour la fabrication, il y a savon, il y a ménage, pe margarine, fabrication, il y a bouillon, pe table, et longo na mayonnaise, il y a purée, pe tomate, et longo na biloko, il y a ndenge na ndenge. Noëlla Tampo Azala qui présentait week-end et le qui Nabas Nae ya Kalamu lokola candidate na députation provinciale na compte ya AFDC Stéphanas Kande Francis Kanzalo Koka. Kitoko kaka ndenge ba image ezali kotalisa ye nani ezali bongo Noëlla Tampo mwana ya Kalamu ya tongo penza accompagné na ba coéquipier na ye bakondi ya AFDC bakisa bureau ya fondation Peggy Chiswaka ya mama Peggy Chiswaka vision ya fondation Peggy Chiswaka ezalaki présenté epa ya mama Laetitia wapi epa yi atalisaki échantillon ya bana ya Kalamu ke fondation la bango efandi na 3 actes. Acte ya liboso ezali bongo humanitaire ya mibale développement pe ya misatu ba travaillaka na AFDC oyo ezali parti politique ya président ya Sénat professeur Bahati Lukwebo awa na AFDC nde mama Noëlla Tampo azali confirmé candidate na députation provinciale ya Kalamu ezwaki ye maloba liboso ya base na ye Noëlla Tampo a présenté qui vision ya ko développer Kalamu mikolo ezali koya kutu azali déjà sur terrain chaque jour pona koyoka ba problème na bango oyo ekopesa ye idée komema ya sika na commune na ye lokola mama ya solo akanisa ki ba mama na geste ya sac kaye pebik pona ko contribuer ata na rentrée scolaire ya bana ya primaire to mona ki pe présence ya président fédéral na bango ya funa oyo pe azanga ki maloba te biso batozaka sima ya Modeste Bahati Lukwebo tozaka na humanisme likolakisa keno kabola eloko za nango na voisin na ndeko na cadre wana nde toyaki ko soutenir initiative ya mama Noëlla oyo azali na kati ya fondation Peggy Chiswaka. Fondation Peggy Chiswaka na kati ya FDC et donc en tant que président de la FDC il fallait nazala awa pour que to accompagner action oyo azosala ya malamu boye ye moko pe candidate Noëlla Tampo abakisaki boye. Nasenga merci na mama Peggy eza pona yende lokwa toza na fondation ya mama Peggy Chiswaka o to yokanaki to organiser ko sala rentrée scolaire pour na bana donc na sepeli mingi na acte wana parce que eza pona éducation ya bana na biso yango na pensaki na bango kopesa kaye na biki po to yebika eza avenir ya lobby ya bana. Coordonnatrice ya fondation lisanga la bomoko mama Dorothée Kankolongo a kabolaki weekend eleki na quartier Bumba na commune ya Ngalema ba kit scolaire et pas bana Christian Kengebeni apesi bino ba détail. Asalaki yango na souci azalaka nango ya ko encadrer jeunesse pe ko soutenir ba parents ye nani la femme de cœur mama Dorothée Kankolongo bakisela kaye maman Ngalema tolobi maman Ngalema présidente ya Ligue de femmes ya courant de démocrates de rénovateurs ceder na mokuse oyo ezali bongo parti cheur ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa Mondele Moindo attaquant de pointe ya ba warrior présidente ya fondation lisanga na bomoko akitaki weekend eleki na quartier Bumba na commune ya Ngalema pona kotombela bana nyonso ya Ngalema rentrée scolaire et lamu na souci ya ko accompagner gratuité ya enseignement prôné et pas ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bokoti na ye mama Dorothée Kankolongo ayamba makiki toko bozwa elokoyo.
Na nsima ya présentation ya secrétaire permanent ya interfédéral Joël Nitu pe koyoka mot de circonstance pe ba objectif ya fondation lisanga na bomoko nde mama Dorothée Kankolongo mama Ngalema azwaki maloba epai wapi ayebisaki bana nyonso ya Ngalema balanda nzela ya classe po avenir ya mboka eza na maboko na bango pe lokola mama azangaki te kokabola ba kit scolaire na bana nyonso me mingi ba oyo baganyaki na jeu concours abakiselaki bango ba sac ba kaye ba bic lat nyonso kaka pona kotindika bango vers la perfection. Na micro ya info lingala bana balobi na pesi merci mingi ndenga pesi nga sac zaba pambola mama Dorothée abakisele bele koleka moko pe ya ba parents abakisaki boye polo ibana ba ke classe to sepeli makasi ko pesa bana ba sac taninga pesi so bana ba sac bana ba mayele bana ba répondre très bien baleki na nini kitoko balobi bien ba sepeli nango yango biso to sepeli makasi na iloko oyo acte oyo ya sali ba mama belete ba ko sala ngo yango na sepeli makasi sokola a poser acte mama aumela nzambe apambola ye. Ah oui, yeyo mama Ngalema Dorothée Kankolongo misala na yo eza vraiment agréé ndenge kaka nzambe ayambaka offrande ya Abel ya solo penza oumela mama Dorothée Kankolongo koba toujours na kosala bolamu. Les amis de Mike Nyakero na bokambemi na ye moko Mike Nyakero bazalaki na bokutani na ba maman ya Binza Telefone na Ngalema na même occasion boye bake akabolaki bana bakito scolaire héritier mapine miladi landu ba pesi minu ba détail ABC changement du Congo. Week-end ezalaki très chargé pona Asbel babengi les amis de Mike Nyakero oyo babetaki masolo to basalaki prise de contact elongo na ba maman ya commune ya Ngalema mingi penza na quartier Kimbe na Binza Delvo epai wapi bokutani yango ezalaki présidé epai ya camarade Mike Nyakeru Madenge oyo azali pe candidat député national na circonscription électorale ya Lukunga azali pe moko ya ba cadre ya autre vision du Congo parti cher ya autorité morale maître Didé Boudimbu bosimba ke bokutani oyo ezalaki na présence ya batu ya ndenge na ndenge lokola président ya structure Michael Kambu coordonnateur adjoint ya AVC Lukunga ezalaki pe wana présence ya ba membre misusu ya comité bosimba ke kaka na même occasion ya bokutani oyo camarade Mike Nyakeru a profitaki pour na ko remettre ba kit scolaire et pas ya bana oyo bazalaki présent nzokande éducation pe ezali cheval de bataille ya Asbel les amis de Mike Nyakeru bana bazwaki ba kaye ba big pe biloko ya ndenge na ndenge ba tondisa makine sengo pour na rentrée scolaire ezala apaiser na ngambu na bango na maloba na ye camarade Mike Nyakeru oyo azali pe cadre ya AVC alobaki boye na micro ya Info Lingala na mboka na biso la seule façon d'en finir na toutes sortes de distractions na mamnos de monde ezaki bakinya so bazala former pour mutu moko te aya kokosa qui que ce soit mutu ayebi aza na connaissance bakosa ke na place yango wana dongo bosimba ke population bavandi na quartier Kimbe na Binza Delvo na commune ya Ngalema batondisamaki na esengo komona geste oyo Mike Nyakeru asali eye vraiment kosunga bana pe bango nyonso balobi bakotika ete bakozala sima na ye Mike Nyakeru kendese liboso. Week-end eleki ezalaki très chargé pour na Christelle Boulembi oyo azali bongo mokambi ya Asbel babengi les amis de Christelle Boulembi ACB na bokuse apesaki donc ya ba objet classique na ba commune ya Mongafula héritier mapine mi Francis Kanza Lokoka. Week-end ezalaki très chargé pona mobali ya Mpiko, mobali ya Bwanya, mobali ya Nguya, Christelle Boulembi, oyo azali numéro 1 ya Asbel babengi les amis de Christelle Boulembi, ACB na mokuse azali pe cadre ya parti politique babengi Congo Nova ya autorité morale maître Albert Fabrice Puela bosimba ke abandaki liboso na réunion moko ya kafu esalemaki na lycée Kimwenza oyo ezali kosangisa ba anciens élèves ya collège pe lycée Kimwenza babengi bango lisanga ya Kaikim basangana ki kuna lycée Kimwenza
po na kotala tala pe kosolola makambo etali lisanga na bango ba point ezalaki à l'ordre du jour lokola redynamisation ya grande communauté na bango basalaki évaluation rapide ya mosala na bango pe balobelaki impact ya lisanga na bango sur la vie sociale et politique balobelaki pe ba échéance électorale oyo ezali koya pe ba divers ezangaki te moko na moko oyo amimonisi lokola candidat député national to pe provincial na lisanga na bango ya ba anciens élèves ya lycée pe collège Kimwenza alekaki pona kolobela vision na ye kati na bango Christelle Boulembi yepe alekaki pona kolobela oyo etali vision na ye nyonso lekaki kitoko esukaki kaka wana te kaka le même jour akendaki pe na quartier Ngansele kuna kaka na commune ya Mongafula epai wapi ezalaki bongo distribution ya ba kit scolaire to ba kaye ba big pe biloko ya ndenge na ndenge epai ya bana classe toujours na cadre ya opération zongisa bana kelasi na cadre ya Asbel les amis de Christelle Boulembi plus de 450 élèves mobimba bayaki elongo na ba parents na bango bazwaki ba kaye bazwaki ba big na esengo makasi pamba te likambo etali kelasi ezalaka cheval de bataille ya Asbel les amis de Christelle Boulembi journal lelo ezalaki pona biso na cadre ya Asbel tozalaka nango les amis de Christelle Boulembi esengaki na biso to sunga bana oyo d'abord ba coordonnateur na biso ya Asbel bana na bango ba famille proche tozalaka na bango na kata Asbel bongo pe population nyonso oyo ba parents bandeko ba jeunes bilenge oyo basungaka biso bana oyo bazali kozonga kelasi esengelaki na biso to senga na bango to sunga bango pour que baka kozonga kelasi malamu Asbel na biso ezalaka na activité monene tosalaka à chaque rentrée scolaire oyo tobengaka yango tozongisa bana kelasi na kozongisa bana kelasi wana nde tosungaka bana na mwa ba objet classique mwa kit scolaire mwa cahier mwa latte mwa crayon mwa bic selon kaka besoin oyo ezali ko se présenter nde yango moni mpona biso lelo ezalaki important le 3 septembre tosala la deuxième édition ya activité wana bosimba ke bana nyonso ya commune ya Mongafula balobi bazali sima na ye pamba te cerveau na ye ekuba pe elenda aye na makanisi ya kitoko pona développement ya commune ya Mongafula eloko asali bana Mongafula bazongi kelasi kitoko. Désordre ezalaki makasi weekend eleki na Izipa Shaumba epai wapi parti ya bana baganye procès bayaki mpona koinstalle DG ya sika kasi parti ya Rifine ekanda batindaki bakuluna mpona ete baempêche bango Nathalie Kaila Christian Kiangebeni bapesi bino badetail. Après 3 ans ya lutte, ya épreuve paix ya persévérance, bana ya Martin Ekanda. Bazwaki bongo gain de cause na makambo etali gestion ya Izipa. Vendredi 1er septembre 2023, ezalaki jour oyo moko na bango esengelaki azala investi lokola PDG ya Izipa. Mawa pe désolation komona bakuluna koya kosala désordre awa. Madame Rufine Luyeye, veuve ya Martin Ekanda, nde mutu atindaki bango. Altercation ezalaki makasi. Kutu la police nde ayaki kopesa kimia awa. Yeah. Tous les vétérinaires brigades vont qui na bango. Kala asiba kuluna kutisi na kati bango yo. Pour la petite histoire, Rufine Luyeye, veuve ya Martin Ekanda, na bana ya Martin Ekanda, bazalaki bongo na justice pour na koyeba nani akoki ko gérer ba bien ya feu Martin Ekanda. Selon information, Rufine Luyeye a falsifiaka héritage oyo ezalaki légué epai ya bana. Masolo oyo ezabongo à suivre. Yeah. Tous les vétérinaires brigades vont qui na bango. Kala asiba kuluna kutisi na kati bango yo. Na o etali bongo fait de société bosimba ke ba érosion ezali ko déranger bandeko ya Kimbondo na champ de tir na Ngalema pe na Mongafula ba reporter ya info lingala ba bete ki tour na ba quartier o bona na ba détail elongo na héritier Mapine Christian Kiangebeni.
likambo etali érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayeba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezakaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandako oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandako to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemin te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation to basaki to banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye ememi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu kokotize po tofinika libulu oyo ezineti biso moyen to déplacer eza te tala baage tokomi na bango na okende kofutela wapi na mbongo nini alors olieke nakende kofutela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse mai ekende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na ba érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa tobanzi kembela ya population ya Kimbondo Ngomba Kikusa champ de tir na Ngalema pe na Mongafula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandako na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. C'est à Teliba Clion et Airbus A320 pour être voyager dans ma condition mon quoi qui toko Michael Bristoto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango net soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion
oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele. Kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme. Ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pezali. Pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Couple pastoral Mukandi et le centre chrétien Emmaüs organisaki prière ya kafu mercredi 30 août na commune ya Kisanso na tame de Liele et laissez-le aller bon na détail et longona héritier Mapindem. Nansima ya terrain municipal ya Masina le 30 août 2023 ezalaki ngala ya commune ya Kisenso mercredi batu batondaki na ndenge ya kosakana te na quartier Mujinga. Commune ya Kisenso eyindaki na ndenge ya kosakana te epai wapi ezalaki mobange na campagne d'évangélisation. Toujours couple Mukandi, Mama Petroni elongo na papa Henri Mukandi bazalaki wana elongo na centre chrétien Emmaüs pona kotia liba na Nzambe. Banda badimi bayaki ebele pona koyoka eloko nini Nzambe abongisaki. Deliele et laissez-le aller ezali bongo thème oyo ezalaki prêché epai ya pasteur Henri Mukandi oyo atiaki mingi na mokanda ya Jean chapitre 11 verset 39 alobelaki likambo ya Lazare akendaki tina verset 44 pona kotalisa ndenge nini Lazare azalaki na bokono pe Yesu ayaki pona kosekwisa Lazare malgré bandeko na ye balobaki azali kolumba deja kasi présence ya Jésus etelisaki ke Yesu azali bomoi pe azali lisekwa moto oyo azana Yesu azali libre. Yesu ayaki pona ko abolir peine de mort kolongola kufa pe kopesa lisekwa epai ya bato nyonso bazana nkolo Yesu bazali bongo libre. Bosimba ke na milulu oyo louange pe adoration ezalaki au rendez-vous kokumisa Nzambe ezalaki na ndenge ya kosakana te pamba te ngwende ya bokonzi na ye emataki. Mama Petroni Mukandi azwaki service ya mabondeli délivrance pe prière ya kafu esalemaki epai wapi bana Nzambe babikaki loboko na Nzambe emonanaki ndenge kaka bino moko bozali komona. Bosimba ke campagne d'évangélisation ezali kokoba se kokoba. Tozobengisa bana na Nzambe nyonso le 30 octobre na 7e rue place commerciale tozana milulu na biso tozobengisa bino ebele. Yesu azana bomoi ndenge na uti koloba oyo azana Yesu ndazana bomoi. Bosimba ke rendez-vous mosusu ezwami le 30 octobre 2023 na place commerciale 7e rue Limité epai wapi bana Nzambe nyonso babengami ya ville ya Kinshasa. Diamine eza poto ya qualité équipé acheté ozala mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Diami potopoto kitoko pe elengi esalami na bana mboka. Na kati na yango etonda na protéine, vitamine na pe énergie. Lisanga na yango nyonso ezali kosala un repas complet et équilibré pour toute la famille. Ezali kosala lisusu ete mwana akola na mayele na bokolongono bwa nzoto. Ngai nakolisa bana na ngai na Diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na Diaming.
d'une génération à une autre. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming Lia Otonda, d'une génération à une autre. Bonsoir qui a fait l'ingala journal après pour la pepe yango ekomi na suka. Merci mingi na Naomi Wonda oya zalaki bongo akombelaki plutôt édition na sima caméra to zalaki na Igor Ntingi montage simbamaki na Fabrice Lundombi Christian Kiangebe ni pe Francis Kanza loko ka journal après pour na pepe zaka supervisé et pas héritier Mapinde mais pe coordonné et pas Stéphane Skande Bandeko botika la malam au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.